neti mikolo na bini ke ba pieke ndo tambu so pa bandeko mingi te ko ndo tambola pa bandeko so ndo tika ba commande ko mibimisa lokoso sa o sengama pardon bomba dignité pona kokufa ndo so kufa ko ba difficulté boma o te nzamba yebi yo za toujours mutu likolo so kutena bato bazaka fier na quartier to lieto ko saka na sina liaki na zo ba no vérité or nzambe fo saka na respect ya blagité ajo komi nango yo mimoni makamba bundela osa oyeba oyebite yo nan ba finga mutu mabe talaka renyo même ti chebino na famille babimiso asumbana ngana erreur moko salaka seria pia ko saka so gafu nini batika na mutu or yo changea baselaka danger comme la bomba bambelo makamba ka menza zo biso ka saint sauf o peut s'attendre mais merci te mais non pasteur John net ba tumi balanda kayo oui balanda kayo mais outa wapi po maté ya boyezata te ezalaka na bango mesaka ndenge ya façon mutu mutayeleli na ina facilité moko ya kotsa batu na makambo peut-être bakanisa te bamona te neti mikolo na bini ke ba pieke ndo tambu so pa bandeko mingi te ko ndo tambola pa bandeko so ndo tika ba commande ko mibimisa lokoso sa o sengama ndeko mususu abonga yo ke tale na mawake na linga ndeko nanga e umena ke ndo tale lokoso na position de faiblesse ke tale ko mona ka ba monio mamba koti do se ke tala lokoso aye komi fingi sakate dignité batela dignité l'équipe bomengo chola ma pa bato bolukana bango mbongo soko sangi boko defana po bobi okuta na cop kyoke ndo tamba pa bandeko likola $5 na fufu ba ko lobby so ebele musu po pesa $5 na poka koma kande boy na tongote keno toka maya akatoki so sangi be nika ba sanya wana bazoko se mana yayate ndo kande boy ba moni ki ba nyoko le to na sukale so likwita badimisa tu ma tike yango ma bako so bimisa ko motuno Poni ya François azokola kaka oya jedi ya njoka ndebo ibajini ko za talebele ponika ko sa guerre rwanati zala les tambola na dignité ya lokumu na yo sala musalo bako chola na batu nyonso menzamba permettre ata sachet zonga okendo lia ta biloko mabeme ozwaki na mutoki okendo zo ba soso pa bandeko ya lokumu oso kopesi mukongo ba bando saso na kotonga mon frère difficulté okesa bitambola tambola te nazo peso conseil pardon bomba dignité pona kokufa ndo so kufa ko ba difficulté boma o te nzamba yebi yo za toujours mutu likolo so kutena bato bazaka fier na quartier to lieto ko saka na sina liaki et ça ka rien le kana lokumu no kuta ntako te musego simba yo mena quartier mutapiaka asona na bato bateka kate okota ba faux document yo apia ko sona bata quartier nga mutu to ateka na quartier bikaka otanga makoko na longola ka yo etika na otalete na otala mapa tango na ko zapiaka na ko yandenge soigné nga zakata mutu na ebite na kwa balaba soka zo komba na monika mama bonjour aza tuninga oyebinga pona mendenga zo komba seka otanda mesa seke mesa eloka kotika bana ko mpe l'accès porte ndako poto na ko defa bunga te na koti kuna na koti pa bana pa ba jango yo koti pa ba John na koti déjà na pesi garantie ina ne poto na ko defa bobanga te na ko umela schéma yebi a me garder zaki a 3 mois ezama technique de guerre pour qui ça pas umela ba tu mi ba tama na kisa yo zo kufanzala pour l'équipe minene so lingo tonda na kisa ça coopérateur pays le la Congo za na nyongo bonga so na deux final bomina boni boy na nyonga na et puis so des familles ndoko ba na quartier makasi mukola likambu ba ko lelo pe mingi asa ko defanga mingi ngo yango de base yo bi shemate kisa ça foyeba ngata bilo na liaka tena kosa ko meka pona tika bena mai sengo po mukolo za piaka na ko liango mingi kisa ça faut na technique de guerre nazo pesa ba schéma ko za kama minete na kisa tona kisa mo ndeko nanga po nuna ko nuna ezaka kombo koka yango okoyeba oyeba to ba chamboko na banki bakota cimetière bandimate comment ça mon frère na pesa conseil moko sagesse ko batama na vie ezanzambe kozaka champion ko monaka ba faute ya muninga te quelque chose coûte une erreur mon frère batu nyo sata bakulu na moni muyibi na pesa ka e faute pona coûte ya muyibi mais na jija ka ete po le kombetinda aiba na yebite ndeko era nyoko maki akenda ki bapia ki ete mususu ko jija kufela ba parents mususu akola ba nyongo ala na ba mesa wenze vina yango wana mais comme pe na posa bala azuma sine pas kuluna chezem est-ce que maternité ba ko bimisa ba kana ki kuluna na tuni alors akobima nanga ki mutafa normal so atali mbonga ko futa ezata ke na bande ko sumbana nganda ba ko pia ete prise asiko ba masese kana butu to kotela mutu to iba bongo zambongo futa na tongo ameka na butu be bakangiye oui asa muyibi pas sali erreur mais ce qui azoki mbongo ezaki likamoko ya série alingaka sala bo ci jarbatu nyonso na angla faute
kolo mukila sala bato yebi tina nini atika nyonso ezosalema mon frère bato mingi bochola bango bazanga tina miyibi tina suka baassassin mais bango nde nzambe abenga basalela ye bozalaka champion komonaka badefoi mutu te pasi nyonso ekomelaka bato eza teke moto aza mabe mpo ekomeli ye nalobaka nini sapatu soki etengami yangani te ayaka sika na magasin lokolo elataki ye nde ekomisie na forme wana na vie esalaka attention kozaka bilobaloba te o moto wana nde nini piaka eleka bazokolisa bana ndeni estce nakozanga nzala na ye wana na piaka na ye apesa o bana olesa bango koma ya boti bana na ye 6 8 bokutani balocataire botani baporte o moko kota na vie privé na ye ye mpenza aza na mbongo te bana ebele boye estce ye moto asengaka bana to nzambe nde apesa ye bana boyebi koteya baninga te boyebi ndenge obimisa baninga na mabulu te mofana ote opre yo mpe mosusu wana mbongo malonga te kotyaka masi ebelebele bazemi boye ndeko na nga yo ndi mosusu akosaka peyo ekomi mabe peyo ekomi mabe te salaire ezalaka moke ozalaka bien na bana moko salaire emati te mokomi na bana 5 eyindeli yo compagnie na biso ebebi mundele azalaka boye te mundele azala bien ndo chargele charge trop o charge na te sozo comprendre nde fo compagnie na vie tomaka mikolo okeba mama sombala zotyo lito yebisa makaro accompagné eza wapi soki na courage ndenge nini prouvenga bapreuve mais même na technique de guerre epuis tala baambition ya mutu so mona alingi makambo ya bisengo mingi faut pas moto ya bisengo mingi azalaka na ekonza malonga te apesa baconseil keba epuis mobali so ozotya masi lito azalaka na posa so amoneka na mbongo kabila fona change opasi keba aza na posa ekonzi ezala te libala na bino tika likolo bokosutoka bokwela kwa mwambe conseil na pesi moi s'il faut que la mbonga mobali mawa mobali musako bato so moi habité tika na to sala boy réserve fait ça ndeko na pesa ba périmètre bien et loko asikeza to kokamisa yo nanga nyonso to kokute salama lokumu to betaka na mukeza ka batite tika na kombo soko kufi nyonso na mai est-ce que muto atanga mingi bako tie pembe na ba angelu ba mbe pressé ko le kamta tanga kita zano na reta pa bi olobate où est mal était ça na lobani ko ti batu mala lesi na vie privilège na ko bongo komi loko komi partenaire nzambe surtout batu batanga mingi babonga bamona nzambe loko apiri bango passer à côté monaka non il a mal prêché hein? Il fallait dire comme ça hein? Même en mathématiques on parle un peu ça hein? C'est le diamètre qui va quand papa hein? Yo zela de opéra na li fait le rondimate au tox anglais kuna nazo ba no vérité or nzambe faut ça na respect à blagité ah je komi nango yo mimoni makamba bundela osa oyeba oyebite yo nan ba finga mutu mabe talaka renyo même ti chebino na famille babimisa asumba na ngana erreur moko salaka seria pia ko saka so gafu nini batika na mutu or yo changea basela ka danger comme la bomba bambela makambo akala mais nzamba so biso ka saint sauf opesa tanzambe merci te na porte église au salaka te mais côté santé akine la yo côté kolia manka mais mabundre kitala tala complet pourquoi boy ozomona teke nzamba zaka na yo webi na kama osozo mona nzambe fe olekilanga muninga beli aki hôpital na poto mazongi na cercueil mais malaria na okuto yebi ata docteur ito senga nde bato na pembeni wana no virginité ngana melaki algon kibi na poka pe wana normal et mama koko na biki na so vérité mutu ke ba ko saka na ba périmètre nzambe te ndeko po banga kolo mukini kota na morgue tala bato balala omona bango lokwa bango batu te yo nde mutu bazalaka neti yo tantôt les kaka na lofundu tantôt makamusuku talingaka te tantôt kuti yokutu place ate ya salite pamba lingaka te maintenant place sugise ba mati se peli kola muninga tout est vanité ato zaki na ba millions jamais bakenda ta na $100 na poche et puis c'est tout ça qui muta ba kotolo la nyongo jamais vanité pesa nzambe confiance lingo yoza soko komi na makoki nzamba tsheli yo merci za capacité tshaki yo mais comment na te que privilège yo zaki ndo le kaba ninga na valeur te bobeta faux calcul mutu tout azo répondre d'invitation mukili c'est leur capacité à charge bachela yi est-ce que ça comprendre lingo yoza mutu tout ata zangati na kozaka na mwasi moko to mobali moko kolingeka na condition kutele lié o balaka na quartier salité nana komaka tongo te butu na biso saka 2 semaines pe la mukapesa quartier salité kola na litoron de konimba te nana kosi yo osama comme mabe trop mais pango tu mal à l'aise mi pe bakanza ça na quartier Gombe ndeko lotaka bandota bien pesa Gombe ukosi vie base mutu na mutu yungana omoni fourmi
azanga tina okofina bango 10 ça yo kapasi mais bazaka pe na bisengo na bango mo pi ba bana to ba o yaya o mashaka do papier ritio makuku maga tu biso to mona bango tayi moko mais bango ba ba ki o yaya o akoli mingi liboso na biso so ba o la so présentation mona pe mati to meki lipe kase ya peso yo o nem ta sai biso nzela o na o mona ba macheri ya ba furmi o mona kuna bazaka na bango ba na so biso périmètre mukile za na kanango mon frère conseil na zo pesa yo ko lingaka to yeba o etali yo te olingo tuna ngo mingi na te so comprendre foger sala ozosala lokumu nyonso oza nango posa yo osala nde mosala osalaka soki etangama na vie nzambe akomema otina objectif kokoma mpaka bakorompaka nzambe te batiela yango mpe mbongo na banki te ezaka volonté akolo mokili mi linga afa balinga yo vie na yo kopesa yango foti te comprendre na oloba wana yango nazobetaka sete na place olobaki ya bonne année yango ezokoya nazoloba chaque fois mama ato lambi biloko ezanga tina kopesa mobali kaka te a moins koyeba ke mbana asaka makambo mabe soki azwi mbongo akosaka po eza na mibali misusu basisa confesse pa basi akozwa mbongo mufu aka 0 heure sola masanga ka bamelisaki nga na maboko folar epuis mibali bango soki apesi mbongo asoso azaka na komandima makasi kokangela mwasi lere nyonso papesa mbongo asoso malikemke na boyeba dérangement azaka na livre moko bayebi loko atangaka ata fungolaka lokola mikanda wana kati ya ndako pata ya moto azokosa kotanga livre nde azozela nani akosenga soso ngai nasombi na pasi tokotala lupanga bata loko mapango eza na makambo antuka nde na maliki mobali moko boye tala ebela cravate na diplomatique ngabi misala lelo eza sui na badiplomatique te makambo te ekota na kati ya ordinateur nzoka nde alekela yango nzela kwanga sombaka na kati diplomatique mama na kwanga so atela ngo cravate pe maloko auti musala wasi on a pas opesa ka bambota français tant que tu mbota na français na diplomatique o chaka kesa kwanga mais il openda document là ça va on s'est venu avant mama na kwanga na kata tu mboko so mboko biso tu ba challenger ngaturo na ko yindisa to kotala bozawa championnat desa ma nani 40 ans c'est madame pas di foutere nyemi kolo papa le pan le raso senga mbongo ndako misoto za piaka na ndobeta ka match mo bibete bete misi 8 millions donc c'est papa moni mbongo bima na tongo mbongo mukema ngebele papa mona kaka madame tshela bango fufu na komi partenaire so tunika mdani match alobi papa torateka na mokoti ya ture ko bima oko tala mboko poko mapaka fo yeba technique soki te taliyo na musisi ngana defaka te zoba pays le Congo eza na nyongo libanda mais yo ko defa te chia kimosanta nini ngabo ko yebanga quartier mbimba na nyonga mapa nazoya wanya fufa wana banyongo wana nyongo zela king semi kona ko ufuta tena koti malewa coin na kimi na ko moko te ya coin mboko fo za technique de guerre tala ko bimalita mamoko na kisasa ya petete kisasa bimalita mata kuin sakana yo okodayawa loko le cas logique yo kokufa biso kwata esimba te challenge so na tamblaka esimbi te na koti pa ba voisin surtout l'air à match ndeko te na kenda kolia bien te vena biso baby petit na bouger antenne ko nzoka to lambite na moni koto nzungu na moto ko fana ka kota kolonda ko pa benga ngabe na l'air à Damas omoni match ba chaki bien on a retard mais c'est na fufu tala kisasa tala onga na lo ba se ko saleli o ko zalesi na Congo sinon te okopikwa mawa kisasa bakopikelo neti mupepe sakana mboko bato bakenda na français na anglais o ngache beaucoup étudier ko dire français na anglais bato babanda anglais avayo yo ndo na anglais sikati sakana anglais anglais lo bama depuis 60 et bato batake lika série 1 ka oh moi je suis na mususu na kima na livre d'or otika na kuno sani mboko échange ko yeba tika na livre d'or tanga ba document yo tanga ka bia Congo na livre so tozo vivre na live kwata vous te comprendre. Le monde m'a campé en Argentine, mon frère. Maman, ce mobile qui copie yo tia message bosanda pour aider. Maman bikolo ba défenseur parce que c'est équipe ko likabatakan. So mwana kokakate o kokakate na libalo kenda. Le monde pas na bende ba bokola na kolenga. Ko kita matama neti pine sili mu pepe. On do ko sa fièvre, nzo mobile sur les so mabezo ko saka sa fièvre okoyeba. Na saki na gêne, osaki gêne okende osambela ka wapi. Conseil exact, tu n'as ça, faut y aller. Sinon, tu es somme. Ndeko,
kolia so eza mabe même mongonga mwasi echangeaka. Ah bon? Mongonga echangeaka. Na bana basilaka forme ozomona mwana azotambola ondire mwana komi lokola eboka ndire mwana azobima lokola ya famille oyo te mwana komi différent na famille na bino bomoto omwana biso te mwana bino malnutrition bobanda ye mabe miliki ekota te na fondation yango abimi babrike ya pete eleka zelo omona mwana ondire mwana te mwana ngo paninga suti te tellement bokota ide ya fufu ata moni biscuit azoboya fasi mbaka kwanga komo mwana konguluma poni kwanga mboka ezokende tala makambo oyebi na tuka kwate eza tro vraiment nzambe apambola nalela bino nyonso tu fort ndeko na nga konseka nazopesa vie eza pete kwesa yango kaka te bokangama na nzambe alingi biso nyonso kosambela ezaka okende na eglize te tala yo moko kabeta calcul biyo makombi osala nzambe akomisi oti lelo seka aza kote na yo tala musalo oyo osalaka ya pasi koma bato mosusu baoka komawa me nzambe atika koti lelo sain sauf bato baleki yo na makoki bazokende hôpital me yo moto bamonaki omawa neti ozanga me nzoto oza na courage eza grâce omérita te nzambe ayebi yo komityolaka te ozanga mbongo me na konta nzambe akontako liboso kotiaka vino kaka te koyoka biyo koyoka bato te komona koyaka ya nyongo so bato yo même na belgise okoma kotia na parti pris combien d'églises bakoma so za pierre bakobambela ba professeur lokuta enfutema na tiko na on a lipapo voilà c'est une intercession ba délivrer mais so ça na mbongo baka yo déjà basi ba mona kango foya ba délivrer ki avant kota kuna ya moni keba combien d'églises teki dignité ya nzambe likolo ba mwengo mokili apprécié bo choli bandimio ba bongaki na nute bokosi basambela ka mabe or ça qui tana bango te botiaka na persévérance siko mokolo bakobonga so bokutana na bango kozala soni to nini pourkoi bokabola kombe bandimi oyo ayaki avant lokola azalaki na lipapa botie esima ayinde kotuna paster makambo ya kosenga ye te oyo te ndenge bomoni seka ya kosenga te botika eloko wana bobeti bato ebele mabaku yango mpona kosukisa na obi kaka ndeko na nga moni tolia pete base nga to oyebi verse ya bible te soko tosika oyo nzambe asengi tokuta na porte alolo et puis napesa conseil kobanga munene na bible ta to mwana ngolo kwa sanduku na kati ezaka na komibale sala malamu tika mabe nyonso evimbaka baexemple pepe sabiso courage nana leki nani kofana kiti ya église oumende okona nzambe partenaire te biso tu badébutant keba leshaka kobima le premier conseil napesi po ebele bokutana na baverse ya bible bokomisa nzambe lokola bapiri bino ata osala mabe bamekokritike bandi verse tala na lik tala na matie 4 opeso kokiti yepende aza na te lero tika moto azala lese lakisa motu nzambe tika ye libre kobongolesa motema ezaka yo te nzambe yo nde te ya esuka biyoma na yo etali yo te soko pesi motu kityele lakisa ekope mosusu afungama pasala mama tikaki ndumba bando tya mesa na bwenzo teka yo kaka bomwana aka mabe mabe kata kokata bakolia nini nate soko oza kombane shema yo liaka bi yango beti tolo ya mosu pali eza ya jete ya donc si bato batambaka na difficulté na motema lokola triko publicité bakomao mutu mosa kotamba azosekama na libumu mutu 4 jours amanka entre bantikora makasi combien de bato basila confiance na nzoto na bango moko na miso bakoma osilika omwa afanda bandoswa bayokani réunion balia yo ozokotisa bango na bamanka comme mutu otombone 5 jours totondaka te kosangela bango ka bamai bakodinda te nate so comprendre zonga giga nzamba pambola nalela bino fort. Vraiment merci. Merci Pasteur John Tomoni Tampekei, photo préservant de conclusion sur la émission et na moni ba comme signaler déjà wana. Mais sinon avant tout soukisa, toke déjà na souka. Question ya mukuse mais aux la paix mukuse par rapport nango. Sikoyo eza na affaire moko. Ba noko ebele bazo nyonka ma. Bazo lela ba mabe bazo déranger bango. Biso ba célibataire peut te na le basi basé belé to zona to sikanani te wana na zo répéter chaque fois ko sala cho ya libala te po ekomi ebelo zaka bizwa te linga eloko motema na etindi conseil na pesi yo keba libala na ba posa nzoto za makambo utana likambo moko mebimisa ba branche mibali ba posa nzoto so ezui yo kendo lukandumba silana na ebo silana kuna isilo zonkani ke yo sana ba posa nzoto moni fi mo kendo bengo ko lo lingiye tant que ndo sente comme en attendant or bolingana kité
combien de bana ba na ndenge ba manka po balinga makite na moto ya 13e na moto ya 16e balinga ki était bana wana to sur les professeurs 10 1 puissant ba égal 6 conseil na plus pas na linga mata va ya ipena makamna makaso ka nganga yo moni linge loko moteme linge aux à l'aise tala moi ça linga mobali na vérité ta za pia kata zo nyoka na libala panza ka sangotin pa bi na linga ki na vérité mais libalo alandi alenge po botindeke na makasi mobala za na mbongo soka ke mona makamso komele ngano la kana komba batindeke na libala conseil na zo pesa koloba keloko wana te bato basaka biloko wana fesa bagaf kie bagolo na zo pesa na osengo na zonga la pena so répéter soko lingi vi na ekoma ngai un jour osimba litama to kufa van sala choix oyo linga ki teme okota na makasi po batindi yo na bato okopia nga raison kombele bibali bakota na famille basi ya mbongo po baki famille ya kombo mais akenda kuna akemona makamusu so ekbelisiete ekomele singa na kingo na miso bato bozo pesa lokumu mais na kati somo na mingai okokimela nzela nini abala mwasi mwana libanda so babimi madame kankankan balokuma jeep ndoka mwasi na so akatele langage il faut me kutu nyoka so ayoke mwasi ana lubya nao mibale bele bakotri mabala bongo ya boumbu we kangi bango bako alanda ni famille influence avant baba la famille masi ba cotiser ba payer $5,000 wana bazo kose na français ya coucou ya tonton qui vivi mais famille au bien banda kota kuna mona mingai moi ti soka boko lamba ti butu mobala zo kunba fufondire mwana on masika na internet chérie tu as fini obali ko kulumba obala famille batambongo yoka makamu na yo mais libande ko na autorité bo pour ça ba bika kuna mais ça côté na ndako chérie tricot na ngana hey na manzaka na ngana simba iloko oh merde ozo mankenga beaucoup hein oyebaki na alliance okotoka lokola kapepe okotoka lokola kapepe. Merci pasteur John tokomi na soka émission. Un mot tokosenga juste osenga na bandeko basabonner massivement na Julio Mututo TV ozali chaîne na biso toza en pleine na émission et na pesi merci Ming na Jacques Ngele dans la caméra. Je vois Rema, je vois Tesha Liki Napesi merci na ba partenaire waza ko soutenir biso. Un dernier mot, moi bato balanda kayo moi libanga sera ba c'est bon. Pour te dire que mais sinon Jacques soit pasteur John très bien par rapport à bato bazolanda yo ba te kitoko makasi bato ba soutenir ngai quand nazo ba ke mikolo to la pete comme en français pour na ba français ba kotima solango Europe à États-Unis tout vraiment kitoko et on a pesa association atelier à Peter depuis Strasbourg. Oyo bazana compte ya atelier Peter base numéro 1 azana poto na compte ya William Manoanwa yende aza au gérer atelier Peter international. Donc oyo lobiye et lobinga oyo lobinga et lobiye. Donc il faut nous remercier auto zo pesa mbote na ba oyo bazaba partenaire na mindele telaka société so ekoti mindele c'est que paiement comme malam. Donc on a faut yebango. Donc on a pesa mbote na Patrick la Villonnière yependa les patrons. Donc il a pesa mbote na Emmanuel Arlen, na pesi mbote na Émile Coman, Cyril Henry, na pesi mbote na Jérémy Kokedey, na pesi mbote na Ruffin Henry et Ruffin Tati de Paris. Na pesi mbote na Ruffin Tati de Paris. Na pesi mbote na Yemoko Milos Nyenge de Paris. Na pesi mbote na Vieux Divi, Lisboa vrai quinois. Na pesi mbote na Massamba Kisoka Deba. Na pesi mbote na le prof Alain Mabankou, wana professeur aux États-Unis, ya PTT. Na pesi mbote na docteur Guy José Botoku. Na pesi mbote na Catherine Ernie. Na pesi mbote na Peggy Dilou, le cerveau. Sans oublier Marie Djenaba. Na pesi mbote na Marie Brassa. Na pesi mbote na Doris Dorcas na Autriche. Sans oublier Mama Cote Gisno na Londres. Yependa tempote oumela dade longo na pété. Plus 44 74 24 02 54 37. Wa mobimba pa Cote Gisno. Yependa pété pour na kosukisa na pesi mbote na Yemoko ndeko na ngai Zino ça fait la double nationalité en Afrique du Sud. Sans oublier Bijou Motema na Bruxelles et puis ndeko na nga Matuvova Anna Yemoko na peso mbote ya vraie place aux ça ndeko nanga penza ona baka Stéphane Baya Dorian base William Manon
tolepete ndima charge ekomeli yo napesi bino tumbote bandeko ya Goma po bobi boza kuna représentant na bino Etienne Asemaki ubike tous les bato bakutana ba blessés de guerre ya ba Goma ba wapasa to sangana kebele po na tolepete yango bo sabone bino bato ba Afrique du Sud yango na base bino bato ya États-Unis Océanie Afrique partout na ba Maroc oboye bina ba Uganda Cameroun Brazza Angola yeyo ya bino yeyo kana ba bino parfait John tolepete mais c'est zéro azaka chiffre ba compter mais ba linga était pas à l'autre côté mais so linga senga mbongo photo ndi sena sima pa pesa chiffre na o kilo zamba pambola bino nyoso na lela bino botika la malamu merci. Merci beaucoup Jacques Tokomi Nasuka émission. Rendez-vous les amis prochainement. Je pense que ce n'est pas une première photographie sous. Merci beaucoup. Voilà. Zamba pambola vraiment bon s'abonner massivement. Donc tu as un épisode nous sur tu la sama solo ça surtout les cambo ya bonne année. Affaire à bonne année, ils aussi la raté. Te affaire à bonne année aussi la raté mais zamba singa mais ko forcer te ce que mon annité. Ko boya pe ko sala te ce que ça. Donc nous c'est ça mon kilkane na lobaki. Ko rouper bonne année à l'élo tantôt ya simiko ya kitoko. OK, merci. Makamu super comment na ba foyer ça tester ya nzamba ko tester moi si soko lingi mobile team ne préfère bonne année pas ta la soko za fidèle na mobile. Et je rappelle rôle. Merci beaucoup Tokomi Nasuka émission. Na pesi Jacques merci, na pesi Rema Tesiao ba s'occuper na réalisation. Merci na bande reposa pour appuyer biso maman na nous osenga kitokutana na pasteur Jean Thomas Inaye Flavien na Tutimbula osenga kitokutana papa Jean Thomas Inaye mais sinon les rendez-vous est pris ciao.